au moins le ya sali atiki Gladys ni en publié dans Facebook dans WhatsApp par-ci par-là ya Monique non mobile nanga lobe le côté kimi le kinyi zona kimi angando Bonjour Balandia, le ministre de Noël Yenge. En tout cas, bonne année Nabino, bonne année Nabino. Merci mingi na Balandi na biso ba tunyoso ba s'abonner massivement na chaîne na biso Carrefour des Stars. Veut dire na pesi bino mbote mingi. En tout cas, ya ndeko moi si ndeko mbali bo continuer ko s'abonner massivement. Si vous avez passé moment na chroniqueuse moi là type li puta veut dire dépanne na besoin bien na ti ma puta. Babi changement dans président Sikaramboka veut dire ya bo changer ka ba couper. Veut dire to changer régime, veut dire faut changer penabule moi de la télé changer répéter pas mon abino peu dans l'africaine hein. En tout cas je suis fière d'être africain hein. Dans ça africain je suis fière d'être africaine dans ça africaine et puis dans ça fière aux la congolaise pour tarambo le Congo le lobisone tout ça premier dans le monde hein na Afrique mobimba tout ça la histoire à sika auto côté ici dans le monde hein. Donc veut dire que na Afrique surtout ceux qui président linga longwa président soit remplacé à la guerre c'est quand même rambonger ça en bien donc veut dire la guerre mais biso eza contraire batu mingi bando kanisa kwa ça c'est bête makile tangi na ngote. Donc en tout cas notre président les raïs veut dire Tchekevalla. Notre papa veut dire papa ya bane belé papa dans il est le père de la nation hein il est le père de la nation dans Lukasu Kombo le père de la nation. En tout cas merci papa pour na osali pour na biso bana Congo veut dire tous vraiment reconnaissant vraiment particulièrement na reconnaissance na osali et là je dis un grand merci aussi à mon président veut dire régime échangé bisonyo soda veut dire to pesimbote na biso na notre président na biso ya sika papa to yambi yo papa Félix dans to yambi yo babi président élu par le peuple balinga te yonde président papa ndé président. En tout cas na pesi bino mbote mingi bana kini bana poto bana braza na linga bino mingi bato no so babenga nga po ba finga nga na linga bango bato so babenga nga po ba remercier nga ba encourager nga na musana nga na linga bango nga ya nazana maman invité la spécial. En tout cas na beaucoup sur la déjà lelo to bitula tama puta ngamo na yebise mais mono ya bongo fo atali puta nga atali puta veut dire pe la tali puta ani na ka to za la ba africains ina nga ba pantona ba shiba mikusa ba kulanika ba futa la tapeli puta za culture na biso dans veut dire nga yo na ampani penza na besoin li puta nga bien nga la tili puta cher la tili puta super da super hollandaise la tili puta cher so tali pe kingo nga poli so tali pe monta na tina liboko poli veut dire pour na yebisa que to changer régime. Maman mbote na yo weza ndiasi na mbote na mama mbote maman ana kanda mais aseki monde la seki si veut dire to changer régime te mère régime asika mboka donc vraiment on veut changer hein ba chroniqueuse ba tika la na ba pantalon te après tout na faut to changer pe la télé et on peut betili puta aya suna minute na pesi mbote na monsieur Félix Kisekedi soit benga na okota oui na bien mal na soit benga na okota mais ça la ti pantalon na okota te na okota to veut dire bien mal na la ti soupe na papa benga na okota abi ya vraiment oza mutali boso na ba journaliste ya YouTube ba bwaki nga veut dire papa mwana yaka na okende na okishe blambati na okemba mona okoti pe na kepe à l'honneur vous comprendre hein? En tout cas la pesi bino mbote mi ya bo ça appelle quoi nga moi ya bien mal ça la pe biso bien. En tout cas tout ça na sujet na biso maman aye dans veut dire nga na lobate mais mère ye moko loba concernant ba vidéo oza na YouTube blog moi ya bongo ya Fio Gladys hein? Comment Gladys quoi la Fio Gladys ndenge ba salaki ndenge ba vidéo na eza na ba Facebook mitakala na ye na kindumba na ye ndenge futi. Bon merci vraiment non pesinga micro na loba. Mwanza kindumbe futi ete
kindumba efutaka nango mpe ye oko akwelaki mwa libabe wana donc dans libabe ko yango moni basali ebongo mais non yebisa ndeko mwasi eloko asali eza mabe ya bakutu na mobala muninga et puis oyebi ke mobali wana aza marié bon tant ye mobala amonaki aza marié akende olinga mwana mwasi na poigne mais mwana mwasi ana faya boya bon eza mpe na mibali mosusu mpe aza marié mais na pale na ye bakokisele baposa na ye te ntango akutani na mwa petite moko boye lokwa neti bagladis ata bagladis mwa coup d'appel ayebi kende na okende wana bena oke servi ye na tout ntango akende kuna ayebi ke après lisolo esenga tendresse caresse mam nyonso après cela babeti bale davedi mama ozana opoba baso balata bakaleson te da yo obimi mpena mpa na bino mutaka so botali na bokotia biso video wana obimi mpa na bino mpena mutaka olati mpena kaleba te titi ayaya ata yo moko boto nayebi ke mutu na ngai wana abenga nga alingani sexe me mutu ngo mpe amarie botanga ntango ye alingaki sexe na nga amonaki te ke ye aza marie na kati ya ndako na ye amonaki alliance ne wana te oui ntango nayebi ke mutu na nga na ntango abenga nga tokotana na biso calme tozala na biso bien nokende vozwaka bakado surprise oyo akanaki te eza bakado no na mbale babombelaki ye pa Gladys tosala koboni mais il faut toyebaka mpe tozala na balimite ya bahomme marié quand même mobala moto aza mobala moto soki onde basali ye bon mobala moto a mobala moto mpo ni te Gladys akoka koluka mobali na ye moko tonton wana donc so akute donc Gladys donc akendelaka ndenge mpena donc non nakeyeli ndenge esengeli soda na bibundeli atambola na bibundeli na ye bosiko asani mobala bato abengi oye mpe na préservatif ya fo bokaka soni te ebana basi mobala bato mobali na moko te mobali ota ndako abala o mpe mais mobala bato abengi mpo oyebi ke mobali azobenga nga oyo aza marié parce que bapublication na ye na Facebook yo komantaka yango mais ma journaliste mo boye na omono mpe flou mais yo mobali wana ntango ayebaki aza ya bato alingaki Gladys mpona nini bongo Gladys andimaki mpona nini bon le ntango ye mobali azosenga Gladys bafoto na bafacebook na bawhatsapp kino kangelanga foto boye aza capable ya kofuta biye ayakaka mpona boro wana boko zokwesa tina baprésident omona yango je boko na boko Gladys azalaki mpe capable mpa kofutele mpe biye memie na poto kuna basali mbanda face à face mais babi mosali boso kaka mosali boso mère la vérité ma mère asali oui donc on est à leçon donc Gladys faut na éviter son okolo banini bon yo kanisi ndenga asali Gladys bon ke mobali ni aboyi au contraire abakisi bolingo kokomatisa omoni loko ya sali atiki Gladys ni a publié na ba Facebook na ma WhatsApp par-ci par-là ya moni ke no mobali na nga lobe loko te kimi elekinyi zona kimi angando kimi angando te ngalinga to sa clair kimi angando lo bani kimi angando la kisike no mobali wana amoni elo pamba eloko asali eza nango eloko te ye ko alinga Gladys mobali apaza na azape na droit ko prouver po nzoto ya mwana mwasi wana e sambwe ba exposer au monde entier na Afrique na Europe si ba moni mobali wana ko mwana mwasi tozawa lelo telobite akolela na ba Facebook akolela kana bino ba journaliste botaele likambo donc veut dire père le bel roté na ba publication ya mère donc papa asali sambla ngando donc aro balukele na sima mais oui pour ça musipe mobile nae asa musipe mobile nae non asa musipe mobile asa musipe Gladys asa musipe Gladys bien sûr bon ce qui Gladys bimaki na mobile ne soit déjà mobile na ye ba bimaki na Gladys te est-ce qu'elle ngara sala artwana dans le kola sala ki artwana asa musipe na mobile na ye moko kimia mobile na ye ezali kimia ngando lelo lobite abenga bino ba journaliste akolela mobali na ye o ezaka cha motema na ye eyebi kaka mobali na ye po ye na Gladys bakoma olia bor moko veut dire makambo eza somo awa eza vraiment chaud bon mama conseil nini okopesa na bana basi oyo balandaka toujours mibali ya bato ozomona pena ke papa oyo abala na ye mais tata wana penza te to bana na bapapa bolomona conseil opesa te po batata wana oyo bazaka na bajipe maneti na se bafrançais ebele wana balinga
bano ya mike fort bana na pa mike balingi ka batata babona bango mibala ba jeune bon siko conseil ninga na pesa bango balinga na kati ba continuer bana na basi bana na batata na batata be bana ndaka bana na basi poto sa suboni to sa netini yo to yo tata Monique non o wana kuna mo bimise sortir zate alingi mo petite mo bo ba ke ne na ba flatter na ba nini mo buto fine mo caresse mo nini mo mito ma bela simba tata diet esa atika petite wana akoti kuna be akika e kauka ata be mama la kuna aza sikisiki te koto na koti bo sikisiki tanga ba makoto yo o alingi mbala ngana kisi ni balingio kisi te ba petit wana ba ndaka ba tata wana batata be ba ndaka ba petit wana bon moi conseil apesi te toi dans le monde ici de développer na moi et doit dire maman ya mimi ale mazo ke na makambo ya lobi mère lobi doit dire monde essaie de développer na donc ba papa wana ba continuer kulanda bana basi wana ba continuer kulanda batata la veut dire Gladys a continuer kulanda mère wana papa wana madame papa comme Tony donc Gladys a continuer kulanda pa Tony.